ils ont envoûtement pasteur banda kuboya metala siko ko mondima makamangwa yo pe mbala moko zui parce que 1 plus 1 égale 1 pas nazam on comprend le siko yo envoûté yo pour na kolobake envoûtement attention pasteur Galates chapitre 3 nde totanga verset 1 à 3 obi mais boza nani aloki yo obandaki na molimo osuki na nzoto pasteur tango ndimelaki penza na yambo penza liboso bien tala ne la télé na tala na suki na tala na elobeli na nete o comprendre pasteur mboya ki ba lox mboya ki no mais okomi na lox pasteur okomi okati suki otienze la awa otie ba kiki ya pasteur okomi défendre masanga mais auparavant tu refusais les gens vous te mettez parce que balingi kotolo ba vérité Galates chapitre 4 verset 16 royaume des cieux okozwa mais ko souffrir et qu'on risque même peut compromettre l'évangile parce que Bible l'obéit dans dernier temps va passer cause la mingi peut le diable a parvenir même pour séduire même na ba Eli oza Eli ensemble oza ouin de même au pengu au kepe le fait à cause à passer on a fait parce que dans son mais oui on veut tout ils ont atteindre na mission que na ba professeur na ba étudiant na nyonso donc la catégorie nyonso na ba directeur na ba politicien tout le monde ils occupé mutu té alors yonde za la vigilant lui soit confond Judas azalaki na Judas c'était un apôtre tango Yesu atindaki bango bango des années badéon batusaki Judas batusaki abiki si bengani badéon tout baye pe na rapport babiki en tout cas badéon batusaki Yesu alobini bon sepela te pona kombo na pona badéon batusaki même pona kombo na bile ko même na livre de vie Judas était là mais quand l'envoûtement est venu il a trahi Jésus à cause de l'argent a trahi tango père a prise de conscience pourquoi je fais ça ayi kozongi ça abia na salima be na biteni netinda kingai bozo mbongo na bino botika ye de talio on comprend ce que ya mbongo sozaki Judas c'est akoke lufelo ta okende lolo votre foyer na yo parce que il était envoûté même na foyer na yo parce que maladie on ezalaki envoûté tango azongi zoka mama bokino na tata bokino bazalaki na base na bi omoni to bondeli oui donc so kende pakola bana melisa bango pour base la désenvoûté et salami papa bokilo na mambo bokilo bakufi mbote ba ndeko balandi émission c'est mon tour nzambe azana bino mipai oyo aujourd'hui baku ya olanda émission oyo na zela ya antenne ya RTVS 1 et c'est ngozali ya ko za lisusu na mosala na nzambe oyo et qui ne plie à vous présenter parce qu'il y a un habitué où il sera toujours disponible et puis il répondra toujours présentement à chaque fois ba na nzambe azana besoin na biso na bino mipai oyo besoin mi pona ozwa bilei ya motuya na part il y a instrument où nous allons conseiller la puissamment ou à l'alliance Nankolo et Zomasia. Il s'agit bel et bien de pasteur Josué Lokamba ou Azali les représentants. Il y a église Mema mission évangélique Maranatha adresse beaucoup na précision et programme Bogozango et de filer dans baya écran et puis Yemogope notre invité à Kolobango. Aujourd'hui, nous poursuivons le thème Oyo Tobanagi Nango la fois passée. Je vous ai promis il y a kokota ya retoucher point mususu ya motuya nzamba sali par rapport il y a programme auto to ba thème na biso pour ba témoignage mususu et belé et te répondre à quelques témoignages autour de Sabino parce que nous avons ko sala azoko ba na sala il s'agit des thèmes auto la thématique vous avez vraiment à Mozino la délivrance des envoûtements sataniques donc la délivrance des envoûtements sataniques na passé to banda to biska to sukaki to zoko ko banaye par rapport à notre thème toujours Mbaye notre invité d'aujourd'hui pasteur Shalom bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup et shalom vraiment. Bonne santé pasteur. Oui, santé très bien Angola Nzambe. La fois passée le besoin na kanda le la moyo kanda ekiti. Bon na moni Nzambe nde mutazo apesinga mo kimia pour na moni pe na juba témoignage oyo Nzambe zo sala alongoli bon envoûtement na jota bato. Mais il y a encore une petite colère qui reste parce que les restes du peuple encore bazuna délivrance wanate. Il y a un monument à kanda mukeza liwana. Mais une colère sainte. OK. Batumi batuna qui par rapport à l'explication il y a envoûtement satanique. C'est vrai que ça qui explication au limbola qui met une catégorie to une certaine personne va comprendre et pénalité aujourd'hui ce qu'il faut to tombola envoûtement satanique. Izani bamsu ba lobeza mu pépé so ba fulio mu pépé boyo zui bamsu ba lobeza bamba so ni ba bakara liboso ya ba porte bamsu ba lobi bon c'est satanique so ba bia kala ndila ba ndoto en fait bref izani ni pi iyaka ningeni ekotara na porte ni na vie ya mutu
par définition envoûtement ezali jeter un mauvais sort sur quelqu'un et ils ont qui toucher même corps même âme envoûtement. Alors envoûtement on jette le mauvais sort dans plusieurs manières. Bazo qu'on voûte mutu na façon nyonso. Ezana biloka kolia. Ba qu'on voûte mutu. Ezana maya komela. Ezala na maloba kaka maloba. Bon, voilà. Ezala na bilamba. Ndenge to na yambaki sera mususu. Ya muninga na yaki azui body. A défi body alata abima. Yé pas péché parce que balata naka. Vraiment baza ba meilleur ami. Nzoka atako ki meilleur na bango ele moninga ele pe oyo mais moninga mususu azalaka na moi jalousie moko bo netanga ke alati na ipe yango mais aketi panganga pona ko sala nini abebisa moninga nezoto si le pe ayepe on vous toma taba on vous lamba même no sukoli yango mieux vaut prier que au sukol pour déjà ceux qui t'aiment terrible yé pas jouer lamba sukoli à repasser jour pe akolata alati yango tanga lati a transpirer ayoki mikusa na zoto omoni siko tango ki mikusa na zoto abani ko kwanza akanisika mikusa sili nzoka et baby si nzoto mbe policier azana lemba aw donc terrible donc ozomona nzoto polier ameki na ba prière ameki na ba kisa bokoko ameki na ba nil tout esimbite nzoto polier penza ekopola etika mutu na maboko aw ako même kolata ka ba chemise manche longue ye mwana mwasi mais maman na inde mutu yebakinga abengi na kei tokutani to sololi nde to yeko prier na bo ils ont envoûtement et ou tse pas na pire ami na yo pire camarade nde to yeko bondela paf nzambe a délivrer et tant a délivrer moninga na yo anande sikoy ayeko renoncer ye moko tu vois bon envoûtement ekoko ya na ba façon nyonso yango tiko to monaki natanga verset mbala moko parce que to koti na message na biso voilà yango to monaki na Jean chapitre 13 o mona sikoyo ndenge ni envoûtement kotelaki Judas verset 26 Jésus répondit c'est celui à qui je donnerai le morceau trompé et ayant trompé le morceau il le donna à Judas fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné à Judas, Satan entra en Judas, dans Judas. Donc tant qu'à pèse lipa ya omoni même envoûtement musuba envoûta bana na lipa to biscuit to nini to nguba to moi mikate ya pesa kaka bande esprit en côté les sili moi na baby. Voilà, nous parlons sur l'envoûtement mais spécialement si koyo to côté na domaine ba famille to côté na domaine ba business. OK. L'envoûtement ils ont la famille puis ils ont le monde de business. Voilà. Donc ça là que muta qui nous souté avancer ta évoluer. Avancer ta évoluer. Mais la famille c'est la cellule de base de toute personne ici sur la terre. Vous comprenez? Sauf ba ange, sauf peut-être nzambe azana famille voilà azana tata maman tout. Mais nous les humains, nous avons des familles. Mutakolo batazangi famille. Ata ba kufa ba nyos. Mais outika na famille. Vous comprenez ce que outika na lignée moko boy. Ata koko ya koko, topé noko, topé nani to cousin ou cousine à cause de la quelque part. Donc nous avons des familles. Mais si la famille est envoûtée, n'ebiso que ici et si c'est pourquoi envoûter toute une famille, toute une famille. N'ebiso que to kuta na ba bible qu'on est belé. Bon, vous avez toute une famille et famille ils ont progressé té. Mbambala ils ont cotaté, mutako zambongo té, ce que meki ko zambongo. Il faut koufa ou okoya ou ba escroquer si le zone maboko pamba on est normal. Donc la famille ils ont souffert et bozo mona batuke o mona ke no la famille na bango ata mutu moko tazata na vélo et ça normalité ceux qui veulent réfléchir bien o mona ke na famille na bino ata mutu azana vélo azate vous êtes tous des locataires des piétons de souffrance na souffrance muta bonga kazate. Même si on voyageait, kuna okomona ka aussi mbongo ba escroquer aussi mbongo et qui est-ce que finalement ils ont simbaté ils ont envoûtement et c'est quand na famille. D'accord. Parce que net na toi sur envoûtement na ndenge ya mutu pour mutu azala envoûté il faut yemoko mutu oyo ba envoûté a fongola la porte quelque part parce que la ndenge ya famille pour que ba envoûter toute une famille nanyango ko fongola la porte pour que envoûtement écoute na ta famille. Ah merci beaucoup. Pour envoûtement kota envoûtement mususu d'abord mutu topé responsable la famille a koki cause à la cause ya envoûtement ekota mususu pe mususu pe ozano innocent
ozano innocent bien lokote bon likonga na betika ya lamba oyo innocent ya bato asambelaka na église moko en place bon finalement ça protocolaire mais tala mvutuma ndenge na bilamba ya kolata donc asali mabete elokote comme preuve omoni Jésus azala kine elokote asali bato elokote azobikisa azokangola tout consomme babi akufa kaka ti babomie ozomona teke bato ngo bazala ki mvute soki ba bakabenga bomete ke o eza messi mais il devrait toujours akufa pona biso tobika mais du moins eloko na koloba ezali que envoûtement etalaka te que ozamo santu etalaka te parce que si l'envoûtement arrive à atteindre même un roi de Dieu un pasteur ozomona siko donc dozwanda kisa des rois chapitre 5 oyoka na otanga nyoso te mais bino botanga ta na ndako parce que tana biso ezomuke ah voilà. Des rois chapitre 5, soko bani na verset 19 au kititi na 27. Mais autant on y yoka. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman y quittait Élisée et qu'il fit à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Homme de Dieu. Ah. C'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien. On n'accepta pas de sa main ce qui avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Sikoyoka na 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. On vous demande l'envoûtement n'a pas que atteindre mutu na conscience na ye. Ezo kende na esprit na ye. Pour ceux qui gagnent esprit na ici, il y a des gens sans conscience. Il y a un moment dans Romains chapitre 7 tout temps qui que j'ai fait ce que je ne veux pas, mais je ne veux pas ce que j'ai fait. C'est que loko ya mabe, yo bi ke za mabe na salangote. Mais on comprend le té au saliango. C'est que atteindre esprit na yo. Et atteindre même na corps na yo, même âme, même motema na yo et dominer ngo. OK opposer acte na simando yo ko ah pourquoi j'ai fait ça? Mais peut-être on m'avait interdit. Papa pekisa kingai. Alors que moto yaza occultiste. Papa pekisa kingai que moto yaza mabe. Mais pourquoi j'ai fait? Mais au moins c'est quoi? Ndé est envoûté yo. Et bah conséquence au payer yango. Voilà ndenge to tangi que un homme de Dieu. Mais à comprendre te mon continent a boyi. Mais yena sima aki alandi yango azu yango. Petanga ya se présenter, batuni outi wa po na zaka kasima. L'envoûtement ils ont que le tiers ça même homme de Dieu. Or mentir à l'homme de Dieu, c'est mentir à Dieu, ça tire la malédiction. Il y a un moment na Acte chapitre 11, histoire il y a Anania na Safira, ba kufaki na présence de c'est tel envoûtement. Papa na maman ba yokani ba teki ba biki toko pesa nyons, ba si ba lobaki yango. Mais tango ba moni ke mbongo ezebele, ba kati ndambo batiki ba ina ndambo. Papa yelobi nyons toteka yango. L'homme de Dieu na lobi nyonso botikaki yango papa na nia abi papa nyonso yango na tetekaki abi bakosaka nzambe te ndengo koso zokufa kasiko akufi moi si pia yeba tuni mama est-ce que pri kaka yango yo botikaki yango boye ko pesa yango na papa ntoma yango na mosakoli ay mama loba vérité abi kaka bo ndenge mobali nanga lobaki abi omoni lokuta na bino sata salini envoûté bino ozokufa pesiko akufi. C'était dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qui empêche que yo kufa na mulimu? So okufi na zoto te. Okupe ko kufa pe na zoto. Okufi pe na mulimu. C'est pourquoi tu ne réussis pas parce que o yibi nzambe. On vous teme lati okomi ko yiba na ba dim. Beaucoup mon dimela bato ba escroc ba détracteur, ba faux docteur ba zo ya kolobake. Ko pesa dimité, ba pasteur zami yibi. Na nebiso ezal sous la loi. Na nebiso dim ezal loi. Dim c'est pas la loi. Dim c'est la grâce. Nous avons que deux temps. Tant la grâce, n'a la loi. Okay. Abraham a pensé que dim yazaki natani. Pour la loi est venue par Moïse. Et Abraham a zalaki na loi te. Mais a pensé que dim naï. Hein, vous comprenez? Et Moïse a adopté yango. Et puis tant que Jésus, il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament qui refuse le dim. Mais verset ba pesa kana Matthieu, ezali Jésus a reproché ba pharisiens parce que ba pharisiens bazanga ki bolingo. Ba pharisiens balinga ki bango royaume des cieux. Balinga ki bazwa bénédiction o yao. Voilà. Nde Yesu alobi na bango, vous êtes des hypocrites. Bolingi vous respectez ba dit même ya mike, même ya balumba lumba pona bozala béni, mais vous oubliez. Bozo mi kangela ba porte au royaume des cieux. Hein, on comprend. C'est ça, il faut pas négliger le royaume des cieux.
parce que okoko kufa lelo yango ya yeso loba ke litomba ni nezali ozwa nyoso mokili po mulimo na kende na lufel bango bazui ba version na ba qu'on peut sa dignité ezali loi. Vous voyez de telles personnes ils sont envoûtés, ils ont voûté les gens. Voilà pourquoi vous êtes vraiment dans les chaos. Sala nyoso olongwa na envoûtement satanique olongo la paix famille non envoûtement satanique yo pe business na yo to musala no elongwa na envoûtement satanique. Voilà, toujours le lambozinde, tout le bêta c'était beaucoup plus dans l'envoûtement satanique, l'envoûtement satanique beaucoup plus dans la famille et puis dans business. Parce que tout est maintenant en étape il y a famille. Ce qu'on a niveau il y a famille, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Mécanisme, tout procédure les années pour la famille au bassin la carte envoûtement. Babi katopi ba kangola baza de livrer. Il faut famille mou mabaya ba tozala ba mboka baya bango nyoso topé responsable mokoya ou bien ata mwana mwa muke na nzela na yebe de délivrance et gros ma famille. Tout ce monde en Juge chapitre 6. Parce que quand on a lobby et ko kozala mutu moko akokotsa malédiction. Comme ndenge tozolo babo nazolo babo. Soki malédiction topé malédiction kotaki topé punition kotaki na nzela ya mutu moko ya mama Eve na Adam. Vous comprenez ce que ndé ba koti liwa ba koti tout ya mabe. Mais soki bima ke kan nzela mutu moko à travers maman Marie na Jésus-Christ. Vous comprenez ce que maman Marie a Jésus a boti Yesu peut que sa vie. Donc une seule personne peut sauver toute une famille, tout un pays. Vous comprenez toute une nation. Mais même en groupe beaucoup koya, même yomoko, au cause de la décision parce qu'il y a d'autres familles bazon voté, balinga makamanza mbete. Même non lobeli o tei bango, ba yoki mboto sate. Ba bi abolongo ba venturier, ba nyanya ba mizam. Au moins siko. Mais yoko ko ça la prière pour sauver famille. Ba longo non votement là. N'est pas chose comprendre. Voilà. On appelle ça Gédéon, dans Juge chapitre 6. Au moment où il y a des gens qui ont famille. Parce que son père était à la base. Il y a un sabi keko. Na lupango ndenge lupanga tata na ye. Azu pende keko ba erige yango tout bato bazo ko sambela wana ndako ya papa manoa. Nini papa nani ya Gédéon. On comprend ce que. Alors, et ça les catastrophe. Mais ce que Gédéon de mutaye ko la famille on vote mana. Mais père peut conscience ezongi. Tant que tu vas mener enquête, nani a détruit hôtel ya bal. Va mener enquête j'ai dit tozo bomaye. Papa tomboki. Abi nin mono yanga. Oya ko mekaye na akufa avant ton wetan. Soki bala zanzambe a se défendre moko. Yango ba ki ko tie comme nini Jérubal. Donc tu peux détruire l'hôtel. Tu peux détruire l'envoûtement qui se trouve dans votre famille. Si tu es d'accord. Benga biso omona. Pour ceux qui ont négligé envoûtement et ko bomayo. Ce qui au télémé envoûtement et qu'on rendre misérable. Dit au kufa misérable au kufa le kola Lazare. Lazare était ami de Jésus, à kufa pauvre, misérable, na malade dans autres. Vous comprenez ce que je royaume des cieux au kozwa mais qu'on souffrir et qu'on risque même pas au compromettre l'évangile parce que Bible l'obinin na dernier temps bah pas ce que la mingi pe le diable à ko parvenir même qu'on séduire même na ba Eli oza Eli ensemble oza wende mais au pengui au kepelu fait. À cause de passer. On a fait pour éviter parce que dans son moment. Mais oui, on veut tout il faut atteindre n'a mission que n'a pas professeur, n'a pas étudiant, n'a catégorie n'a pas directeur, n'a pas politicien, tout le monde est occupé mutu. Alors il y a des ala vigilants, lui soit confondre. D'accord. Dans l'histoire il y a au-dessus de la biso par rapport il y a Bible na juge. Obligé de avoir qui conscience. Tant à conscience né aïe kotana mozinde ya bonzambe pour que alongo la famille na kati ya mikakata na kati ya difficulté na kati ya passe mais ba famille o ba tala biso ata soki famille mo ba yate mutu moko awaya eloko ni ego sala pona mutu asa conscience atape ayete atape abenga numéro yango wana oui mais soki aza musika te je préférais pour ata musika kutu bazoya mais Australie bazoya États-Unis partout bazoya Chine bazoya par-ci par-là Angola Brazza bon mon pasteur outi Brazza. Mais on va en parler tout à l'heure. Voilà. Parce que et plusieurs autres personnes, ils viennent de part et d'autre. Le fait de prendre une décision pour se déplacer, il a déjà approuvé par exemple, il a donc englobé une certaine volonté. Minito, mon appel, parce que bâtiment, ils allaient monter dans l'église, aussi miette basambe pour n'être les temps qu'à Kotika Makolo dans l'église, à Biki Malamora Kangolami. Amen. Donc ça m'a mon volonté dans mon logo. Mais quels sont les signes où on peut la famille va à la biso, va comprendre que Oyeza envoûtement, Oyezali
kana ya nzambe te oyo ezali école ya nzambe te ya formation oyo ezali ntango mosusu ngambo nasalaki lisumu ekangi nga so na prier ekolongwa mpona basituer envoûtement na quels sont les signes oyo afani baotala biso bakomona basigne ya liboso nazwi oyo ya moto asambelaka azobanga nzambe ndenge ngai nazalaki ke nazosambela nzambe nazobanga nzambe masanga te kindumba te lukuta te naotambola sembo na miso nzambe nazoprier comme il faut mais vie ezosimba te. On comprend ce que Namoko on a Bible dit revenez en soi-même, on examiner si tu es dans le bon ou dans le mauvais. Donc nazo sambela en esprit en vérité, nazo baptême d'eau et d'esprit. Na continuons na prière. Mais vieux aussi maté. Nzambe pe alobaka. Abi tout ce que tu vois, il n'y a personne. Eza ni famille ni mais ozo le kana na be preuve. Même na ke place moko ke ba ibingate, na ke sambela. On a ka pasteur frère, la mo ozo souffrir mais souffrance na yo. Ils ont tout ils appellent satanate, nous avons l'élection épreuve. Persévérer au commande. Bon, au monde c'est quoi? Voilà. Là, c'est bon. Au yebi que ils ont épreuve. Mais épreuve venez ici la cathétie lelo. Épreuve ils en attendent. Voilà. Et puis autre chose au ko yeba. Au monde que ozo sala makambo, ozo sepela nangote. Mais tant ozo na bomoto, makambo ozo sala on comprendre que ils ont mabé. On comprend. Au monde que ozo mela masanga na degré moko impossible. Ozana ba projet mais ceux qui ont zimbongo ba projet surtout et ya isu na mutute o ko kisapa ngote o sale nelo comme ce mbongo sili ozongi normal et ça envitement il faut comprendre o comprendre o so tali bien na famille na bino bobala ate bobotami 5 mais bino so tota moka balite ou ba sente ou fandi bon ou sala ka kindumba mais bo sambelaka so tali bien bitete o eza envitement et kota déjà na famille na bino. Bon, il y a plusieurs signes. Oh, ils ont là qui non, ça c'est pas normal. La famille nabino ezaki va babenga ni Kosovo. Okuta papa, maman, bana bino tout donc terrible. Bagarre na bagarre, ko swana oh soka bimi ozonga era lingi non dans une maison il faut qu'il ait de l'ordre. Oh ya sami aké concert à boy. Oh ya ké nini boy, oh ya ké pique-nique. Non. Na biso que on vous même mambuntu. A mon eloko eza mabe est muy normal. Or, la distraction, les divertissements nzamba lingangote. Hein? Mais actuellement, aux hommes qui ba jeune ne balinga. Soko OK pique-nique té, OK piscine té, c'est aux jeunes té. On comprend. Mais kuna ndo kende na bikini, o na nini bosukoli bo, té bo sepeli tout. Nzoka biloko wana, ezande biloko yo ezoma batona, divertissement, na distraction et on vous yo. Et au moins ngo normal, nzoka eza normalité. Nzamba lingi mwana na ya zala saint. Voilà. Bon, si c'était Jésus, parce que si nous sommes des chrétiens, nous avons pas âge. Ok. Nous avons 17 ans. Okay. Bon, on se comprend. Donc, na mis privé dans ma cambébélé. Est-ce que nous avons jeune? Voilà. Alors, le roi qui est bien souté. Puis j'ai un bogar. Mais ceux qui ont bien sous, n'a bien bien. Biloko ya mabe wana. On cause toujours l'entourage aux autres tangat. Au comme on a baninga, toke pique-nique, toke sikabo. Oui, mais attention. Si c'était Jésus, parce que yo zali chrétien comme Christ, si c'était Jésus, alinga sale loko sale. Alinga ke pique-nique. Au moins il peut Yesu na caleçon, torsini, na to petit chéri tout, na piscine ba sokoli ba ni tout ba tout lo yenga da soki plaza soki wap. Ti esili bobimi. Okondima Yesu ngo so ete ya. Ah au moins si ko combien ozala moi si ozala mobali. Voilà. Et ça nzamba lingi to zala bien. Mais okoko kene piscine, mais piscine ngo ezala te ya lo yenge. N'importe quoi comprendre. Oui, ngano toko ke peto sukuli na piscine eza lisumu te mais ya lo yenge wana te. Toke pena jour tam su batu ba zate. Vous comprendre? To sukuli na biso si to zongi. OK. Mais et non o ya ba lo yenge ba pique-nique ba nyonso wana eza mabe. Oh match on il tout à quoi bon? Ils ont voutement. Pasteur banda ko boya, metala siko ko mundi mama kamango. Ah voilà. Mais to kota là parce que comme na dogomo comme na suka ya émission mais avant to entamer attaque envoûtement na kati business pour surtout le belango pe mais to kinelo mo mutu yo lobaki ya pasteur pas cause là envoûté oui et là qu'on a pené zobota ba émission tout ça la précédemment et boti pena ba discussion et ça li pena ba polémique par rapport na ngo ba ça dans un musubi ba boyango ya ba lobi keno mo lobi et ça la raté nene mo ça dans un pasteur ouais surtout il y a nzambe oazali na ba ange bazali pour la sécurité na ye nzambe loboko no ezali ko na ye a oza envoûter ndeni ce qui a envoûté c'est gars pasteur ti non
Bongo Giazi azalaki pasteur te. Totangi Giazi. Il était qui? Na deux rois chapitre 5 au Bandina voilà. Au Bandina 19 à 27. Il est homme de Dieu. Il était c'était un homme de Dieu. Mais il était envoûté. Lèpre kangai. Voilà, il kangié. Et qui Bobby que lèpre no que ti la génération na yo tout est conscient. Si yo kendo bala na famille ona. Jeune fille qui to so bale bobeta ba lépre. Yo peut une bala moko zui parce que 1 + 1 égale 1 pas ensemble. On comprend le second. Et on voûté yo. Pour na kolobake, on voûtement attention pasteur. Galates chapitre 3. Ndeto tanga verset 1 à 3. Obi mais boza nani aloki yo. Obandaki na molimo osuki na nzoto. Pasteur, tango ndimela ki penza na yambo penza liboso. Bien. Tala ne la télé na yo. Tala na suki na yo. Tala na elobeli na yo. Vous comprenez? Pasteur mboya ki ba lox, mboya ki no mais okomi na lox. Pasteur okomi okati suki otienzela awa, otie ba kiki ya. Pasteur okomi défendre masanga, mais auparavant tu refusais. Ils ont vous maté. Parce que ba lingi ko tolo ba vérité. Galates chapitre 4 verset 16, na suki ça. Si je devenais votre ennemi en vous disant la vérité, vérité c'est la bongo. Ça blesse. Et batonini balingate pour talo ba vérité. Bako combattre. Non, alaxani yenani ten alaxani te. Je ne suis pas super, mais je suis un homme de Dieu. Oyazoloba vérité. Si tu te sens coupable ou concerné, bongo la motema tika biloko wana, on vous tuma pe ekotika yo. Nous allons prier au commandant le boko naza. Voilà, par rapport il y a ma pasteur Tchoulouba Awa, tout lié juste utile à l'agréable par rapport à un témoignage. Je crois 2 témoignages, mais parmi les 2 témoignages, mon cousin Ali Pé Amossa Nanzambe ya pasteur, Oyopé qui était envoûté en quelque sorte tout le bango. Envoûté et je qui mais lui tout le ami Kiti Saki et là on peut deux ans à pasteur et bien le botal en pasteur Nanzambe pas yo bozali. Bozala na komi Kiti sa. Devant Zambé, pas devant un moutou, devant un être humain. Parce que le pasteur qui a ces dons, ce n'est qu'un instrument où on a la puissamment. Judas Azalakina. Ah, Bouzouka. Judas, c'était un apôtre. Tant que Yesu atinda kibango. Atinda bango des années. Badéon, tout ça, Judas, c'était. Tout ça qui est. Tout ça qui est. Abik ici. Bengani Badéon, tout, bah, il y a un rapport. En tout cas, Badéon bato Yesu alobini. Abi bo sepela te pour na kombo na pour na Badéon bato si même pour na kombo na bile comme wapi. Na livre de vie. Judas c'était là. Mais quand l'homme vous est venu, il a trahi Jésus à cause de l'argent, à trahir. Tant au père a plus de conscience, pourquoi je fais ça? Avec ozongi ça. Abi ana salima be na biteni netinda kingai. Bozo mbongo na bino botika ye. Et talio. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, mbongo sozaki. Judas c'est akoke lufelo, ta okende lola. Bo pe sa réponse. Voilà, nous allons suivre ces témoignages et puis on va se retrouver juste après. Toko ba na émission na moi tambo ki autotique nango parce que l'équipe est tellement rigoureuse ça va salinga signal qu'il faut tout cas par rapport à temps. Mais regardons ce témoignage et puis on se retrouve juste après pour citer et conclure l'émission d'aujourd'hui. Regardons. Comment nanga tendi Adon Aristide na uti na mboka nkai na Congo Brazzaville eloko mema kinga na RDC oyaki problème malade tango na yaki l'intervention ya maladie ya misona ya colopathie elekaki bien par rapport na komona malamu te tango na ye komona pasteur Josué Lokamba to asambeli po nanga atuni nga papa ozo souffrir na ninga bien na yaki na basenga opération ya miso na ya colopathie nazo mona malamu te ya bilikambo te to sambela nzamba kosala oya ye alingi asambeli lokola pe na mitalaki te butitre nanga na bita. Chaque moto nzambe apesaka ye dona ye na mikitisi na mitalité naza papa te na mikiti ako asombi l'huile d'olive apesinga abi pakola tanga samango pakola na pakoli na keita na zonga ki mokona papa en tout cas miso nanga na monango clair awa na kumi kozonga na mboka nanga pa biso to tabata ba délai soki délai ya eleki na beach bo compliqué yo. Parce que avant que ne passer à l'ubinanga que à samé pour n'abi que bateau batungisaka yo okomona bango lisusu te okomona makambo na misu na yo côté wana ekozala ke yo osali boye yo mto bomi bango okomona ngo na misu exactement peta na kendaki mokilo nanga alaki pe bata protestant aki diaconesse papa na misu emoni na komona flou na komona flou potanga bible okotanga lisuti Yangwana tanga asamelaki asomi apesinga huile d'olive asambeli kana tia na miso ne se fongwamaki ezongi ndenge ezalaki
nake nakomi ta nakomaki bokilo ta ngapesa même na bana faut pakola ka bana nazo pakola bana tutu bana ta bokene pas belle-mère nanga ekomi problème oh yo pesi bana kisi bona boy yo koto okendaki hôpital te kona ko sala kisi eyaki nete mama bondeli loko nazo pakola bana huile d'olive yango na ekomaki compliqué loko la bana ngo mamango ataka bilemo mabe na mwana na ye mwana akoko simba bana te mama bokilo azali na misala mabe yango na bana nyonso bakoka soki mwana na aboti mwana fo mwana akufa yango na bitumba na bundaki nango ti nga moko pe ntango alandaki na bana akoki bana te envoûtement eyepa na nga me malade yango ebanda kaka na ndoto boye na bokilo tozoswana azwi sab abwaki nga na miso côté malade nyonso ekomaki na bitumba ya miso euti na belle famille euti na belle famille na ngai yango wana ntango nayeki natondi nzambe pa asali ntango nazonga boye mpo na paster nakenda na mboka madingu batininga mission babenga na telefone oyo bokilo na akufi lokola baprofete moko abi te paster adan soko oke ekokomilo mabe yo vanda so bakundi bongo kei ntango nakei bakundi mpe mission église esi nazonge na nkai oyo yo moto boyimbi okilo na yo boye na boye nga abi te nga na kisi te bokende kote ni kote bolingi soki nga na bomi ye bino boboma nga tolekisi après 2 mois ya mobile pa kokufa bato balobi famille na bango balobi to comprendre nzoka nde libala na bango ntango ezalaki ya moi mpe ya butu bango soki mama akangi akopesa mobali na ye maintenant nga labi natondi nzambe ya pasteur Josué makambo oyebisaki nga nyonso esalami. De retour sur ce plateau, pasteur l'autre témoignage donc oui ko lobani par rapport na sengi ndeko conscience na yo esala parce que ozamutu je ne te condamne pas. Ata monsieur azalaki na bakangi na kindumba en flagrant d'adultère baye na ye Jésus alobaki kati na bino na zangi lisumu abambe libanga pe bisi nini moi singa pe na condamné to mekende ko sala lisusu te voilà nga na ye pona na pesa solution pour nous ala bien na vie et non au vivre une vie médiocre au moins pasteur wana c'est un homme de Dieu depuis 1970 ce qui 78 pasteur oui on comprendre papa ko botanga mais à outil pays mususu braza mais à traverser aye to bondeli nzamba bikisi deuxième chose lisusu to ko bondela ndengo zozonga bato nyonso basala ba envoûter foyer na yo parce qu'il était envoûté ba envoûter même na foyer na yo parce que malade on ezalaki envoûtement tango azongi nzoka mama bokilo na tata bokilo bazalaki na base nabi omoni to bondeli oui donc so kende pakola bana melisa bon pour base la désenvoûté et salami papa bokilo na mambo bokilo bakufi azwi kimia afungwami babiote auti kokota maison nganga abomi yanga abomi pa bokilo na mambo bokilo naye ba ke kokotele banganga paston po batalisa na brasa jeté batalisa ke soki zaye akufa metango bakebo ngango bite oyo aza inosa ayibine kisite yete mutabu bango bagoni na misamba bena bango voilà c'est ça omoni sero oyo tozola zakalaha botala no sero wana ba lesa mobali naye biloko ba envoûté mais est-ce que on va la liaki pas moi sur na liaki pas motionate moi ça na côté la kenganga ba envoûté mobala comprendre te aligné motiona tanga komi na ndako kuna aolingi su motionate ti akimandako moi c'est sala nyonso afunda tina pakoma tina parquet na matete alobi mingi te parce que ça témoignage mobala lobi niveau na kufa ke na zongela ti a foutu ba mal ba kangi ti a foutu ba mal ti a bimi akeka pa mosine wana makam c'est quand vous trouvez ba degré on foutement oui moi si tango ba beteli sola landi biso pende ngozolanda ndi aye to bondeli na obi omoni lelo on sala bo on foutume zolongwa mobala ko zonga mais soit zongi limbisa e poza mobali na mais c'est omoni ndenga tanka ba asisi prière na yo esili afandi boye moi pongezuye na moi mobala azoyo zonga bana ba papa yesu ko akosika kolala mobali pa koti no moni siko ndi azongi mama na zongi vraiment nzambe ya sali et tout na kozonga kuna lisusu te et pas na motion voilà ba laissa on balo zakala ha yo lobio nini sokini on voute ma tamsela tae tamsu ba loka ki tamsu ba travailler ki photo na yeka ki panganga mobala ki manda kozo souffrir na banati tamsu pa zana ndako ma pesa ke loko te mbongo nyos et pas mosema kango tu vois de telles choses ils ont voûtement OK.
Voilà, pasteur, tu touché point au mouké, je crois prochainement, tu vas aller mini point où il y a un voutement dans le business. Ah oui, parce que on a ça, pinza, il y a business. Mingi, akenaga mati, le quoi singe kangake soka zoni na se ba akoi. Mingi tellement on va escroquer. Tokozongela ba courage pe ba loba keno soki nga ke musika la pona courage na ngai mingi pe ba loba so na ke musika te peut-être na somba ki marchandise mala muté na somba ki marchandise bien te. Est-ce que net envoûtement il y a ba famille na envoûtement où il y a business ekotaka na nzela moko il est kaka nzela moko eza ndenge moko tout c'est différent. Eza différent, il y a business eza différent et kokota na ba façon penyos. Ah voilà. Donc ça expliquer encore na jalousie pe ba rotule en vote. Waouh, kuna kutu na monde ya business ndé monde ya jalousie, monde ya concurrence, monde ya nko, monde ya vol, monde ya escroquerie. Il y a jeté. Il faut prendre conscience et puis il faut vous aller veiller. Ouais. Nous tout, ta business, il y a Bassi, il y a Mibali, papa, banamike, jeune. Voici l'occasion et c'est le temps. Il y a quoi que tika ba business terminé dans beaucoup l'ensemble pour te sentir la sécurité ezala. Katina ngo moto ayate, ma mauvaise sort ezalate, c'est l'occasion. Et pasteur, tout comme parce que on a sous émission, mais le programme par rapport, il y a église, le programme va culte, adresse et puis ba to ba talibiso. Ba dans la besoin que toka ya mozindo na kati ya liziba, oui kaukarate, nous na kati iloba nzambe na niveau ya mema baya okuta nayo bakosala ningini et puis comment faire pour nous aujourd'hui à la téléphone. Merci, numéro nanga yangwana soki obenginga ozunga te tika message pour naza pasteur na sambelaka na teyaka na zamba service na salaka na pe makape comme soki mato dona kozwa 23 000 SMS au moins on coûte 15 000 appels manqués tant sous par jour na ko yamba 2000 1500 appels donc aux hommes que c'est trop et na cause la peine paiement voilà mais so ozunga te comment message so na moni message na ko répondre et so pour benginga ozunga pe na mutu musa mba téléphone na ngate à part ngamoko to zwami na yolo o mutu nyo surtout so komi na Kinshasa to na Kinshasa na République démocratique du Congo so ko komi na Kinshasa lobi yolo voilà donc komi na Kalamu na yolo kapela partout bisko kozala olika memanga na yolo kapela so komi na yolo kapela botuna la police ya mabanga mutabosa nyango azate donc la police ya mabanga toza en face na la police ya mabanga avenue Kombe numéro 60 pour batum susu baibi numéro 60 te mais du moins sur référence kaka la police ya mabanga en face tuna ba policier église aux en face na bino ya pasteur Josué Zawa bon la kisa toza na ko étage notre c'est crépissage libanda te mais église à pasteur Josué na yolo kapela na avenue Kombe en face na la police ya mabanga tous les lundis et sa prière à délivrance pendant la désenvoûté délivrance contre l'envoûtement satanique dans la famille ni tout comme ça de 18h jusqu'à 20h30 wana lundi et puis mercredi na vendredi 17h à 19h30 puis dimanche 9h à 12h30 sokoyo okuta na biso et puis to yambaka lundi na jeudi na dimanche lundi na jeudi to yambaka partir à 7h du matin to bando yambatir to 600 et puis dimanche au culte après culte to yambio voilà ba programme to pesi yangoana et numéro yangoana bobenga nzamba kosala. OK. Voilà numéro bobenga nzamba kosala to komi pratiquement la souka émission ngana ko désannoncer puis na rotika pasteur a payé on est raté comme d'habitude la sambela pona biso pona bino bipai oyo pe bo zwami mais pasteur lobité pona bandeko oyo ya libanda beaucoup plus ba musika ta musu ba kozwa tante misala to ba empêchement musu ya koya ya ko bénéficier pe na délivrance par rapport ya ba envoûtement ekangi bango pe na ba famille na bango ta musu famille za awa na Congo mais za libanda ya lingi famille za délivrer abikeno abinga na musika to ba kota contact besoin en charge sur le plan spirituel ba ça né ba benginga kaka numéro nanga yangwana au plus 243 89 91 91 055 plus 249 89 91 91 055 nazana deux numéros oana na musu RTL ba tiepe national bobenga bozwanga to pesa orientation on se déplace aussi même to so to lobi ezata na mikonga soki kinsenso so wapi tinda transport to kene poto ke makolote tinda transport tokozwa pe tokokende tokoma tosala musala au sepela yo pe na musika benga biso toko biso ce qu'il faut faire Dieu fera quelque chose. Voilà, nous sommes là. Appelez-moi même frère Josué ngana zakte natikeli bino ba grade nyonso révérend apôtre prophète gloire au Seigneur ezama bete bishop archibishop ata comme pape
Je vous respecte beaucoup les hommes de Dieu, mais moi je suis votre frère. Si vous m'appelez même frère Josué, ce n'est pas un péché. Bozwamai, Zwama yakomela. Nayo yakomela. Soki poza na huile d'olive, zwa yango, simba yango. Loboko moso sali to simba ngai. Soko za nango pembeni te. Ozui kaka loboko no tie place ozobela. Moso sali to simba ngai. Et si tu n'es pas malade, aussi quand tu simba ngai, maboko nso mbale. Et Dieu fera quelque chose comme il a fait à d'autres personnes aussi qui m'ont suivi sur la RTVS 1 et aujourd'hui ils ont vu des miracles, ils sont venus témoigner. Aujourd'hui dimanche, ils vont encore témoigner. Prions. Zambe na bomo nazali musali na yo pe nazali mwana na yo yango na zobondela pona batu nyonso bazolanda ngai sikoyo ata balandi rediffusion ata balandi diffusion ba vivre miracle parce que parole nous a les mêmes au nom de Jésus. Seigneur, comme tu es le même hier, aujourd'hui éternellement, agis maintenant. Ndengo salaki na Pierre, ndengo salaki na William Marion Branham, ndengo salaki na Tommy Osborne, ndengo salaki na Alexander Dinabal, nabo nyonso bo sala pe sikoyo. Na kombones. Ndamba désenvoûté bino au nom de Jésus. Onction Nzambe lata bino. Miracle est opéré. Mai pe mafuta bosimbiana. Onction Nzambe ekota. Pe tango komelango. Tango ko salelango. Miracle est salama au nom de Jésus. Malobananga eke pambate. Beau vivre ango na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Tout le temps, très prochainement, la rediffusion émission au total le jeudi à 14h25. Diffusion, tout direct les caca chaque dimanche à 16h05. Un grand merci à l'équipe technique où à travers Makassi, je signale qu'il y a l'équipe, il y a Église Mema, équipe, il y a Pasteur, il y a Jos Lo Kambanzamba dans le Palais Ozali, il y a aussi notre bien-aimé le frère Freddy Monanzambe. Freddy Monanzambe. Tout va un grand merci aussi à maman, il y a beaucoup plus dans l'ombre, maman Pasteur, votre épouse. Et ça, je ne le cesserai à vous dire merci parce que il faut la paix entretenir quelque part ceux qui sont malades parce que maman a un sima et puis avec salam et puis d'ici là portez-vous bien. Moi je dis au revoir, merci. Merci beaucoup. Le nom de Jésus est oh Jésus est oh Jésus est toutes les langues confessera il a réussi le nom de tous les noms le matin nous allons adorer à midi nous allons célébrer et le soir nous allons louer le nom de Jésus. Moi, je suis maintenant libéré. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de blocage. Oh, il n'y a plus de maladie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est mon sauveur, mon libérateur, lui le malheur qui éclaire mon chemin. Otikaïti, Kangamanae, Akosalelayo, Akopambolayo. Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est mon Jésus. Il est l'eau de la vie, bois et tu verras, tu ne sécheras jamais.
innocent sans tâche. Il les élevait plus que les cieux, mon Jésus. C'est méprisable, ressuscité glorieux. En pleine force, il est assis à la droite du Père. Kanga manaye, Jésus abonde la kangayo, abonde la kangayo. Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, amenez vos cas, amenez vos problèmes, il résout tout, son nom c'est Jésus, sa porte est open, qui compte, non te guérit, azali likolo ya nyonso, papasi na yo pe minyoko, asilisaka pasi nyonso, ayanolaka moto nyonso, yo belela kombo na ye, belela kombo na ye na papasi, belela kombo na ye, belela kombo Jésus na kolela, belela kombo na ye, belela kombo Jésus na kozanga, belela kombo na ye, belela kombo Jésus. Comme toi, Jésus, c'est par tes maîtrisures que nous sommes sauvés. Qui peut contourner mon cœur? C'est l'amour de Jésus qui est comme toi, Jésus. C'est par tes maîtrisures que nous sommes sauvés. Qui peut contourner mon cœur? C'est l'amour de Ils combattront contre l'agneau, les vaincra. Parce qu'il est Seigneur des seigneurs, les rois des rois. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Kolo Yesu akomana ngambo na biso, Yahweh na ngai. Le nom de Jésus est oh Jésus, oh Jésus, toutes les langues confessera. Il a réussi le nom de tous les noms. Le matin nous allons adorer, à midi nous allons célébrer, et le soir nous allons louer le nom de Jésus. Moi je suis maintenant libéré. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de condamnation ni de célibat, il n'y a plus de stérilité ni d'avortement. Le nom de Jésus est Nagoya.